spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Aspect spirituel télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa komo na yo, poids na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro plus 44 74 40 46 69 64. Avec Slide Fight, ba million ya francs congolais et loko pamba. Bonsoir, Balangue Mission, question time, l'ère des questions, tango mituna, zalaganga plaisir, tango banakin, bana Brazzaville, bana ya Congo mobimba tango tindelanga ba message, émission na bino obolinga mingi question time, ole kaka na chaîne As TV, la chaîne incontournable, chaîne ole ki ba chaîne nyo surtout na Congo, na makamu nyo surtout chaîne mokote, et côté le manango na Congo, parce que ba chaîne ebele na Congo, bino mo boyebi moyen toloba trop exaté. Quoi chanter mes émissions na bino le kaka lundi, mercredi, vendredi na 19h, na canal 36 na TNT Kinshasa, et puis ils ont rediffusé lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche na 12h. Nasir Azali muta représenté comme on a commando Fabien Nginingu Azali premier sergent na armée zaïroise phase et puis Azali toujours soldat na FARDC parce que hier atkala kolongwate. Troisième épisode, Tosuka qui n'a bino ndenge bakimaki, bakomaki na Brazzaville, a expliqué que biso liwa ya général Mayele, batupe bo bengi biso bolobi journaliste azo loba trop, et puis commando azo sirika pamba, lelo na koloba mingi te tokoyoka ye parce que makambo ezali belé na si bomoni ko ta sortie médiatique ya Mama Bobila Dawa, sortie médiatique wane salami parce que na première émission, deuxième émission, et puis si on a vu sur journaliste, occasion peut pas que ne kotuna Maman Bobila Dawa question, yango tu ambi le long de la vision Fabien Nginungu, torobe bisa penda tangote mbote ndeko Fabien Nginungu, commando breveté avec 5 brevets mbote. Mbote chokoto. Mais c'est Fabien Nginungu bonne santé. Santé ça très bien, bolim sanga mingi parce qu'il fallait
émission est passée avant que non journaliste on a tout na maman Bobby ba question bolim sanga mo muke ya ko silika ici kota na moté mata bo mati bo kiti na toujours ko silika bo pexanga la te passer et kota na makila mboko bo futanga na bana poto kabo ya bona silika yangwana so boza na besoin bo soutenir na zoka na ko bunda na sacrifier makila na pour mboka bo soutenir nga bo tika na to mboka te mboka na kata danger da silika te so la siliki mabe. Merci mingi. Alors il faut comprendre ça kanda parce que les Rwandais bazana kati mboka tout ça ngozo sika. Mais c'est Fabien Giningu batwa sepeli ndongo beta kiliwa général Mayele mokili mo monde entier Congo mobimba ba bengi ngai. En tout cas Congo mobimba ba soda, ba policier, ba bengi ngai batu ya ndenge na ndenge balobi ba sepeli makasi n'éclaircissement au salaki pour na liwa général Mayele pour ezalaka flou yo klesri batu. Yo pe mbala boso tala biso okoyi kolanda émission oyo okoke nozongo na YouTube na As TV Media bata Kishasa balanda rango na chaîne na biso incontournable As TV ou l'équipe chaîne nyoso tout. Mais c'est Fabien tosuka ki Mobutu azui avion akei badolite bino bokomi na Brazzaville kokoma na bino na Brazzaville eloko nini elekaki. Bon, merci beaucoup bande konangai ba congolais ba congolais. On moni tout autour na ba pays voisins baza monter ma bemoko ya kosakana koluka. Bola nanga très bien parce que tant que tu des méchants et mataka alors bobi qui nous a fâché. Parce que mon mobile a robeta ngati. Mon mobile ça ngati malgré la commis et pas na au moni mboa. Mboso suka abimi aga kalibana tant que continue kata abimi libana ça ngudi mokila te zali kwa nena côté kuna ngudi mokila nga. Je pense que je ngala sur ma candidature. On a sika kangwan. Tout le monde a bateau Orbo. Il y a déjà quand même qui nous dit, s'il te plaît. Tout le monde a Orbo. Mon ami a besoin que nous ayons habité au même macaillon tout. À cause de déjà. A même besoin à partir de l'ambassade de France. C'est quoi ton matin moi qui fait pas barrer biso. Moi quand tu te tiens qui éclairé na biso mouton ça qui déjà na ciment. Anyati mutana peto kati to komi yemo ko PDG si to bolo ngaba tenir tout mais na kasi la kilote arme makamis tout na boaki na kati jamais ba clean na bomba clean na ngaza makam très important na komi Brazzaville na koti na beach batu ba yamba biso kanga bien moi na Sassou na ancien président nani o akufa liboso ava Sassou azo Lisuba te nani Ngwabi bola nanga bien les ba ko zo biso ce que ba zo ka biso de to kenai bien kakana na beach ba biso ba ya bote bo bima za service na bino te bo kenda biso de to za charge na bango ba biso ba fouiller biso na clé nanga ba botoli yango clé na za makambe pele bota mo te ma bela haine à pays voisin na zo kenda tina potina comme Togo tina comme ti Tchad na wesa bino makambe tout pour bon la monter ma baie à africain parce que la tombe kandé angwana to koti ba fouiller biso ba botte ba clé ba fouiller biso bien sûr et puis toujours respecter mboka la bango état que droit ya mboka la bango ba yebi tout ça ba soda bien sûr to nguzi mokila ti ba yebi oza ba suka ba to ba suka ba kite so ba mega pe makamu so ba pe ko inda wana to respecter makamu la bango to koti bazu biso bakaboli biso Saddam c'est venu au mais PDG batini na aéroport biso bati biso na coin kaka pembeni non pour ba zone qui s'absine na combat éliminer biso bota motem a be abatu bolanda histoire na ya nango to kota 16h à 19h esprit donc esprit am monsieur c'est côté déjà de la Canada mais ça tout ça ni passer place bati biso ba touré sur place batia ba réfugié awa to ko vanda te place pe ba to bazate ka biso na biso to bengi tipa to bitala bo za biso bo tina biso place mutu na biso azali place azali bo me ma biso kuna so bongo te ay ko yinda wa ba yo ko comprendre ba to ko ba lo biloko e ko beba eza même combat sans armes ko yinda to ko beta na ba mo mystique ba zu biso na aéroport ya maya to komi
tokuti PDG avant un aéroport. Tu n'es PDG bien. Quand vous avez PDG et ça Saddam Hussein. Quand tu n'es bien, tu n'es bon non ça. Tu sigai kuna, tu monio tu fâché. Faut te appeler là. Ah bon merci Naza bien quoi merci mine beaucoup bien. OK merci tout va. Et comme hiver bon la nanga bien bande konanga et là on a comme na place siko et comme sur place moko keno et ko pesa bino passe na motema o keno beaucoup silika. Bino bande konanga ba congolais. Ba pays voisin bo beta maboko ne boy ba place na yebisa bino siko. To vandi wana nzimbi wana zo avion na 19h wana zo monter akima ke na Afrique na mbonga effort de guerre boyo kanga bien. So na bi ba crouer certain ba crouer na bi tina pourquoi na zo bango. Bon, ma station quoi. Parce que na comme na méchant à niveau nyos tout. Ata bo pexien aussi na ko considérer comme syndicat. Ça pour na bino droit na bino bande ko nga. Azu avion ke. Puis de tikalon. Na 21h. Ba ko si on a vie to be a vie en sekula. A chaque dia Togo. Na obeta masona ke non malem. Ki Togo. Avec un Togo, avion présidentiel yaki entre Moyo et ville de Tsala. Je pense que il faut à la ville de Tsala. La Brazzaville Bakangiango. Babi Kene au Kenate parce que c'est avion présidentiel Bakangiango. Bon, tu peux un avion Mokoboé et même abino Bokena Togo. Bon, on bien. Avion et Jibiso. Famille Mobimba. À Mobutu. Kobana général Kobana Saddam Hussein, général Bolozi, famille Mobimba ya Mobutu tout. Na Katina biso. Plus de 100 et quelques personnes, famille na zolo bango parce que évacuer bango tout parce que c'est notre travail. Il y a bien en sécurité de la présidence, il faut continuer la famille du président avec son billet, tout il faut que ça il faut voir mon sécurité ça dit quoi pour la présidente actuelle la dans la prison. Na tikino place na continuer ma campagne parce que monsieur bano ya déjà. To ba jibisona to continue avion. OK? Togo est à combien? 45 minutes na vol. Bola nanga bien 45 minutes. 45 minutes. Brazzaville, Togo. 45 minutes. Ah, tomate. Oh, tota ba montre na biso. Ela montre nanga o ba Américain ba tikilanga. Ezala maboko nanga. Il y a chrono et puis il y a air. Sur le place ma kamala ti ya chrono et puis na kenango. Na ti chrono nanga. 45 minutes ekoki. Nathalie to vandi ba tu ba balali pongi. Oh, 45 minutes ba tu balali pongi non. Et là comme ils ont le Canada. Boke na iblo kuna di. Bata iblo bo forêt équatoriale. Donc na kuna bodé terroriste na pilote. Pilote a facha. Tobi bon e inda. Tala biso pe toza ke toza ba anti terror to paza kana avion to kufa. Bola na nga biele ona lo bango. Na ko sa te. Boto obusena comme beta makolanga bo donc c'est la méchant. Zolanga. Donc taxangani, il faut pas barrer biso tout. Avion, il fallait que les Togo, mais sans destination, qui s'engagent. Nos familles Mobutu, qui s'engagent, qui s'engagent. Wana Brazzaville. Ouais. Qui s'engagent, qui s'engagent côté rebelle. Ouais, baba rebelle, c'est pas baba rebelle, c'est tout. Baba rebelle, mais tu vas contrôler. Est-ce que vous avez une histoire à Champ d'Iran? Champ d'Iran, vous avez une histoire. Il y a un point à continuer. Vous avez une histoire à Champ d'Iran. Il y a Iran. Tous les sécurités armées américaines, il y a un beau supporter américain de Boké Banabino Minga. Les Boké Banabino. Très attention à la bâtonne. Ah, oh, Équateur. Tu bois comme si tu bois, non, et là, on a dit pilote, ah, balandi, tu côté lié. Tu comme oh, on a arme na moutune. Tu peux lui bon, sur le Koufa, tu Koufa passer un an. Non, tu pilote arme na moutou. Terroriste au Batiaki, na Brazzaville, boyo kanga bien bandé kolanga. Tu Batiaki no terroriste na carte. Il sait qu'il a changé de destination. Ouais. Là, tu sais le bon. Yo le col au arme na mutu na ye na yo na biso to kozika na kata avion oyi pe biso te ko to changer lo face ko mo nango pilote pas à boudeti na ko bo ma vie à bateau te pour na makambo un individu non pilote a changé à tourner avion
retour na biso tala aéroport oyebika ni avion ekotaka ekota Brazzaville elekalaka pi na Congo te il peut quitter Maya ti tobwaka mishi na biso aéroport Anjil ja toganga ah bon tokiti okiti na Anjil te tokiti Maya donc avion zongi suna Maya na butu wana tokiti Maya mais destination na bino ezalaki Togo makambo échanger il fallait babari biso tout Maya tokiti to fasha mabe to varier na Saddam ouais aéroport Maya indi ba policier ba sopali to bi to za besoin ba journaliste na bino na télévision na bino international Congo Brazzaville mo ba eba obi pourquoi ba kanga biso ne pas makamali wa maeli nde siko balo tu na biso question moko na moko to expliquer makambo tout bakata bino bato bobomaki maeli oui exactement ni ngwana mais or pe ezaki ni ngwana te mais ba que no Saddam Hussein ezaki suka la crâne na kata famille wana ya ko na revanche na ko la place na yi après au place bemba komi na ko lobango après mission monsieur koya pour la bemba place komi au lobango ezaki place à Saddam ya komi mais lelo toza wana zila notre continue nga ba question na minute to keno makamo bon bokiti na Maya to kiti Maya wa to sali interview makamo tout esili et après to komona sikoyo bana sasuba ye na président nani Ngwabi nde batimbi avion babikelo o pilote azo même avion oyo ezali pilote a papa na biso bokita Togo kala mingi ti bola nanga très bien ba dekolanga wana Mobutu ja komi Togo tozi avion ou Togo 45 minutes yango toza na Togo tokiti Togo président Togo la boyi to kita pilote abino batu basa na kati awa baza ebele destination na bango zali awa parce que Mobutu azawa eza famille Mobutu aboyi bola na motema be ya de maboyi abota ba camarade de Mobutu za kina l'état que no mutu na kati passe bota la nazo yebisa bino loko po comprendre na wifungula bino mutu bino ba kongole pe fungula bino mutu na bana za ba kambe bele na betre bino masolo ya de maboyi to kita le pilote a forcé à quitter to vandi pendant 1 heure de la carte avion to balo toka na bana mike wana bokiti te likolo to kiti déjà mais ba boy bokita to kiti to comme na taramba boy to na carte avion na Togo on a Mobutu ça déjà sous malade pré-pendant donc il fallait carte motema wana OK to facha ma ben na carte avion to si pilote ou bien avion pe la moto ou bien batuba mi malibana to va na ta avion hein to ta mo papa mba so ba boy ba ko lo kapisa ta na fleuve so pas nga so ko te na yebisi loko donc méchant bali koya to vandi wana na Saddam ouais na 4 avions qui fait de faire il y a des mailles coupé ça or que non bobo bimisa bon mais ba ninga to ba fala ka sa avion na ngina tuno question mo wana na kati Saddam Hussein azako bani so ko te na biboye azana fona sona pa tala RN dia ba fona za décharger ni tout parce que ça comme ça na zaki endure parce que au moins la sima photo na bakte comme ça na zaki no maboko nanga yango za international sur nango et puis azaki na satellite na maboko na ça le quoi sur papa ninga na ko bangoti na lobina bino bia zaki fâché nerveux na kati avion au moins ni muto zaka humble moko bangote so asiriki o ba ete menga na bi so asiriki o ba possibilité quoi so asiriki so mon muto comme tourner so au moins so akeba azongi bazo akebo c'est ka fâché je pas nga azaki ni ngwana bazui tokiti bazui akei d'abord un et pas vieux so na bi vieux bo yebi parce que biso basoda to be aka vieux jamais nani président Félix Ndisi to be a vieux biso basoda to nani ngwana le ba il faut le ba vieux Mobutu pour comprendre so na bi vieux ba comprendre déjà parce que Mobutu boké pas vieux ake pas vieux biso te to vendre l'aéroport ye ake pas vieux Saddam ouais to tikali wana ya sa avion to seka ba moins bien botaka moi Afrique bota moteur ba be moi Afrique tozo toka na kata avion to toki njo to mo be poli sokoto na kati no Brazzaville mo muke na zonga Brazzaville zonga soda moko na Brazzaville na $100 na PC voilà quoi la kata na kilote kilo sulkranga ji na ni parce na anglais na basket mo bien ilanga na $100 na PC na ko sombelanga botala so moteur mabe amona za mwasi na ye ako sombelanga basket abasi na pantalon abasi na tricot abasi pour pesa nga na ko changer biloko na Togo
ta place la comme na méchant siko ya ngwana si on a babilo bobi ki nonga ndikola mino sikati on a vivre il faut na bisa une réalité et faut la bilo mutu faut la bilo mayele mo paya na mboka na yo oyambi na motema pete mais okene pa na a Ethiopia double face c'est pas les deux têtes à kokota yo. Ok, ça va. Saddam a pas Mobutu. Basololi et Sili. Et puis, à un moment donné, tout le monde vient Kachige, Kasokbia, Azar en Angleterre. Sur la Kosi, et le coup, la mato, il y a Mama Bobby, et pas en Zanga, Aibi Kasokbia. Très bien. Tout ça, on est en Angleterre, tout en Angleterre, à tout moment, anniversaire, l'anniversaire. Sur la Zokosa. Tu es belé, tu es vieux Kachige. Alors que c'est vraiment malade, mais numéro ne peut pas dans le canal Zoé. Dans la combo, la phone, la petite combo, la combo, la numéro. Yoloba, Kasobia. Vieux Kachige. Bon, et puis, il y a des gens qui sont Tchad. Et Bazubiso, beaucoup de bon hôtel. Tu connais l'hôtel, les autres qui ont hôtel, mais l'hôtel de luxe, il y a des touristes. Donc, bloquer l'hôtel là, journée pour la biso, tout la lui. Bon, mon conzi, président Mobutu Mutaki charge nango. Ouais, dans un malade, maman Bobi Mutaki charge hôtel là. Je passe ou bien là qui conseiller na ou bien Mutu je charge à hôtel, tu éviter ngalo, tu éviter. OK, je prends mon alta comme ils OK. Tout la lui. La demain nango. Tu as un avion. Tu as un Tchad. Le Tchad a été nerveux parce que Idriss Déby. Parce que là, Moutou a été chez l'état-major général Congo, Zaïre qui a aidé la guerre à Banda d'Aouzou. Je passe bilor Boybiango. Alors, le chef d'état-major, il y a Hissène Abri. Ouais. Boybiango a accepté à Zabissito Kenakuna. C'est-à-dire, un jour, on a Togo, mais na Togo, il y a Yebi Kouya Togo Zamouké. Quand un jour, na sila bi quoi Togo na minute pour la bisabino na kaiti véritable commando na minute na bien déjà Boké Tchad toké Tchad bozo avion famille Mobutu Mobimbati to komi Tchad tant to komi Tchad dès ma caméra au changer ce qu'on a Tchad non chacun va se débrouiller. OK moi na bendana moi na bendana wana zaki na passeport nanga lakini déjà caché ya nazaki na déjà visé à Maroc. Zela na tuno question mona Saddam pa ke Tchad. Il y a na Togo. Donc abino ba soda batindi bino na Tchad. Na famille Mobimba toke na Tchad. Na jina nani on attend kia oya nini ya Wezago Bolozi. Te wana Wezago na Blaza. Bolozi tu as na Tchad. Fukua kufai dernièrement wazabanga bien OK na bango tuna Tchad et puis petit nani bon natanga ba comme musubo ba comme kala ba ne verset quand do ba comme ko kimana munoko bolim sa minga mais puis na ba comme ba genomi na tina sa na comme so bongo tuna na ko tian tout la sima bokomi na Tchad bino komi na Tchad ba garde corps ouais tout komi na Tchad et puis ba type son hôtel 5 étoiles chacun va payer cet hôtel avec son argent. OK tu as pensé que tu as mbongo tu as mbongo na boko de na kotanga lo mutate tu na tuni ka soko yaki na mbongo tu na mbongo il si bako tu na hôtel babi que chacun va de brouiller on va dans quatre hôtels on va non continuer pour hôtel les a $120 par jour alors tu cher tu fous ta 50 tu négocier non des aboy ça va c'est trop quoi alors tu négocier tu as des personnes en chambre 50 tu fous tiens. OK bah accepter. Tu vas à Tchad pendant une semaine. Une semaine, tu seras bon. Parce que faut n'absolument pas que là. Bino Obe Saddam c'est Tobe à Dubaï. Appellation à Dubaï à Bengi. À Bengi on a pas dimanche. On dirait qu'il y a capitaine Martin Zakiwana. On dirait que tu es au quota qui déjà dans l'armée raisonnée français. OK samedi tu es au quota déjà. Bah septembre sur ma caméra tout septembre c'est déjà en direct dimanche on a bateau démarrer. Beaucoup de gens ont armée régionale française na Tchad. Bien sûr. Na Tchad. Ouais. Et puis, dimanche, bon, Saddam c'est na Bengi. Où il y a un visa au Maroc, Argentine, il y a un Ngai, na Masalanga Banga, tout ça, il y a un visa passeport. Où il y a un passeport. Somba bien na Tchad, raison na Togo, na Bilo no sala.
de ngai na bangato to sombi bien na biso, OK? Dans bakeno 5. Vous avez combien? 3 personnes. 2 personnes. Ouais, parce que dans un passeport on a déjà na visa na carte. Il fallait na voyager avant que le Maroc avant que non qui cherche tomber. Bangato il fallait tout voyager bien avant. OK? Et puis to longwe ngai to ken aéroport na capitaine to ke kuna na aéroport non parce que boya ke besoin na visa te me dit quand tu as qui awa président a venu accepter et puis tu as un passeport tu as un passeport mais bateau qui n'a passeport bosi là bas caché entrer na caché sorti alors bateau sur caché surtout raison de Togo tu sommes sur billet OK Togo jusqu'au Air Afrique OK Air Afrique tu dis là tu es Togo jusqu'au PDG c'est que non bangato yo au cause na visa soma bien na cause sur mbongo parce que nous avons trop occupé dans le Mbongo, au Maroc. Je n'ai pas soumis billet directement parce que nous avions puis la Côte d'Ivoire. OK? De Togo, Air Afrique, Côte d'Ivoire. Je soumis billet avec Côte d'Ivoire. Là, je suis allé à Togo, na Masalanga, Masamba, Modogo. Au Kofi Aboué Modogo. Yiwana Samba le Modogo, Yiwana dans la Belgique. Aza civilité mais là Soudan, Modogo. Samba le Modogo, Yiwana comme le Samba, comme le Masamba, mais après Samba le Modogo Kofi Aboué Kayangwana. Yo tikali na Togo. Tu es na Togo na Saddam. Ouais. Donc Saddam a récupéré bino 2 personnes bozong. Ouais. Parce que tu as un passeport, tu as un visa déjà. Bozongi sikoyo, tozonga mwa muke na sima na Guadolite. Mobutu akomi na Guado. Maman Bobila d'appel à si à l'objet on interventionné. Basoda babeta ki Mobutu masasi. Mobutu zalaka mwa mukuse. Mobutu akitaki Togo ndenge nini ndenge yo yebele. Bon. Tozongi mwa muke na sima na Togo. Ouais, tala. Maman lobi vérité biso toi qui te yeba makabana tout parce que ezaki avion moko, ce n'est pas avion moko, c'est avion civil mais quoi kinango. Mais ezaki avion militaire. OK. Nous avons Mobutu mutabimisa za major ngani. OK? Et puis na regretami ba bon major moi la major moi na moko ya mwasi na isa makambo na bini isa makambo za ebele chokoto na kolobango na na boma moi na major ba boma na Suisse ba boma petan walo linga tembeli pour la makambo interview on a nani Zakari ba sa tuna ba question ba vérité ya parti ba boma moi non bon sikoyo pesa na Togo so yebi lisolo le ka po bino bokoma ki Togo bino bokoma ki Guadolite ouais avion c'est Jacques Pack bon na kana tuna pourquoi sali ke ba soda DSP babeta Mobutu masasi non ezalaki ta on a zo epselo ko zo comprendre ngote ta on zimba akimi na larwa ndima c'est affilié ça déjà batu pour la trace mon na teme nzambe oyo ala la kati vie aboyaki abima bia okufa kaka awa na Kinshasa akufa na Congo est-ce que ozola na eloko ngani a lo bango maman pe alobi yango oui si on gâche 3 personnes à lo bango si beaucoup mais combien de personnes pour boloba te yo Mobutu azaki teti abia akufana ko akobima te oui tu comprends Mobutu abia akobima te mais ça ki ndenge nini ba soldat na ye moko ba tirer Mobutu tanga mati au monde ka nina so na betlo masolo kaka na aéroport o bato bakene ki ba bete missile ba kufa ba ngwe stuka bato na ka koplo nzimbi muta sa biloko la tezali ye plein zala ki continuité ouais na Guadolite. Ouais. Problème ezate Mobutu akei tozongi bande ko bolimbe za tozonga imwa muketo ba makambo elekanaki na Guadolite tozongi na Togo. Na Togo bayambaki Mobutu bien. Na bayambaki bien te bayambaki. Ezalaki ndenge nini na président ya. Maman kuta sala mwana lo bango za te di. Te awa eza mission mususu mama pe mission. Mais ele ko na mission zo lo pesa kuna mission. Mama bombi makamu mususu. Président Togo ba sola ki est-ce que yo comprendre que non mastana yo pile ngani to zaboui. Nous avons un problème. Nous pas à Moutounandeni. Ok, ça va. Nous comprenons pas sur ça. D'abord, nous avons besoin de Makama Maeli. Nous avons besoin de la faune. On vient dans le banc. On a dans le banc. La première émission. Ok, oui. Je pense au Yoki. On a eu la première émission. Le baki que et a demandé à Tinda Basoda. Mayela lobby Kotina Basoda. Tu as bien. Mais comment Moutalina a sauvé Mobutu? Mais Mobutu a commis kuna. Mais il y a encore une émission que le bateau va ouest. Que va monter ma bémo kokole kakosmos de la bangote. Botoyoki mais yo beta li solo maman lobby penza ta vie ya kota kuna na katite parce que c'est une botte qui mise à part. OK totiki maman mise à part yo siko ndengo yo kaki boyo kanga bien bandi ko boyo kanga aza veve asa ko mukolo OK botte otombisa maman wana botte olesa je pense que eloko lobby na bino mo muki
au moins so bien za mobile kata ndako akomisa ba secret musunyo tout na motema na ye mais biso bato zaki pembeni to yebi makambe bili mais toko loba pe yango te toko kufa pe na parce que za ba secret mususu professionnel ko loba ngoti yango ngana tuni président Togo ayambaki Mobutu bien to ayambaki Mobutu bien te faux yana Mobutu soko yoka kata na fuite ba solo la kinini po esake Mobutu parce que ko kita Mobutu asepela kité ko kita famille ya Mobutu asepela kité nde abengi wa asande boyoka nga bande nana bengi roi asande ye moko président Mobutu abengi roi asande ndeni donc naza awa ya Togo moto yo azo pi mutu nanga azo kipenga bien te yebisa so Mobutu abengi asande ba solo linini abengi roi asande c'est que notre mon frère est-ce que d'accord betre moi ma solo pour beaucoup pana OK betre est-ce que que pourquoi Maroc est tonga ma yuta na mbonga ya Congo na guerre ya 4 ya 100 comment on dit 100 jours guerre moba ya moba bobi que ba Maroc baya mais mutaboma yango eloko na bana loba wana Kamanyola nani bumba mwaso général tout comme maele au bon tu na fâché siko bon tu vas boma Kamanyola au moins place na sikande yango wana nde ba Marocain ba ko aider biso mais au moins na Maroc ko ndima te aide wana basala baza financement Rwasande abiya kande kolanga na ko pekiso te yaka comme na Maroc Otoka Mobutu na financement tongela bango mosquée le plus grand du monde. Bah wana peza en tout cas côté na ibi angote ya. OK merci. En tout cas wana peza côté na bolim sana na côté na ibi angote. Mais na côté na makambo ndenge président Komaki mais makambo via ba marocain na ibi angote mais na kati ya ville na bi na participer na kati ya ville na bi makambo secret na bango na ibi ango. Merci mingi. Mobutu abengi roi Sande albina ya. Aya. Bosaki neni popolo ngosiko Togo. Non, to yokanga te. Avant que nous avons Togo, ça qui déjà comme Maroc. Des Saddam a bengi biso, to yenga mama saranga, to komi, et puis atindi qui a bien yo mata déjà parce que asa zoaki déjà ndako izana quartier ya ba bourgeois. Et puis Mobutu bana va na hôtel. Comme on a Chirac. Permet la maille. Il y a des touristes. Entre Casablanca, entre Tanger ou bien Rabat. Si vous avez quitté on vous a vendu un hôtel. Avant à peu près un mois, le docteur va vous soigner et puis il faut que les touristes soient simbati. Je suis au Togo. Tokitiko na aéroport international ya Casablanca na Maroc to vali siko api ngai te na ba Saddam Hussein entourage na ngai wana mutu nanga to kuta banga to bon ça va to le moins siko ban Côte d'Ivoire ba récupérer ba passeport na biso te boko bima bo va libanda parce que vol à 1h du matin OK to Maroc ouais to Maroc parce que vol nyosi na Côte d'Ivoire et le 1h du matin pour que là Maroc. Et puis 5 heures, tu es à Maroc. Ok? De ton zivol, tu es Maroc. Ben, comme ça, dans le salon d'honneur, il y a roi Sande. Parce que dans le salon, il y a roi Sande. Mais si on est au salon d'honneur, il y a des modèles. Et puis, ça, il y a tout bon. L'immigration, ça, tout le papier, tout le visa, et puis, même si on a toujours mis Jibso, la garde royaume, roi Sande. Ouh, on va dans hôtel, on va dans hôtel, on va dans place, on va dans place. Biso, to question la résidence, il y a Saddam Hussein. Ok? Oui. Place il y a Bano Maroc. Ouais. Ngai banga to masamba la résidence. Maman, déjà passé. Il fallait te voisiner bien avant. On a dit qu'il fallait déjà bien avant. Merci mingi ndoko Fabien pour commis na Maroc. Okozana ba carte no Maroc. Siko to commis ko laksama biloko. Laksa so carte ba pesa bino na ba marocain. Ouais, zila momuke. Alaksa yo. Poza ko bomba matia.
soza nango. On va monter la Maroc. Soza nango ti mawa trop. Yango yo nazolakisa bino nakosite oyo tant bakomi na Maroc bapesi bango mukanda bakomi bien awa Royaume du Maroc, Palais Royal, laissez-passer provisoire, Messengini Kosenga, numéro matricule 00651 1997 à 98. Donc, Bazaki n'a laissé passer la famille royale, même policier marocain, même commando marocain, même immigration marocaine. Famille royale. Otala bamboka weza organisé. Merci mingo comme isko na Maroc. Poto comme na presque na souka ya première partie na so. Après na tout no mo ba question mike. Makamni ne lekay na Maroc Santa Mobutu soko ko bete soti Mobutu atiki biso. Bon, eza moi dommage pour na mingi et ça mawa mingi pour na papa wana ne venanga na ba ka sekula. Bo ba komo ba ba sesku. Comme la ngini kosenga ngini ngwa beza pilipili sekula boye batino to yebite loba sekula yani seko za suka na kombo vera boko mo ni mobu seko ti boko mo la ngini boye batino no to yebite kosenga za mwana mobali ngini za pilipili obi omoli mobu seko kukumbe donc comment no ngini weza pilipili ko ngini yango fashara pa pamba yo yango siko pilipili so ba temu te swaka donc yo siko zo pilipili c'était là na oya kuku obi kuku bendo na za pilipili était là te mais jusqu'o o était là na o était là te liesiko ça comparaison na o était là te za non na liate wa peleki liesiko o était là te no était là wa swaka de ba kuku yango na kuku swaka c'est ça. Si on appelle ce manga était là, na manga o était là noté. Je suis ngaya manga na o était là ça nini, o était là elengite, mais o était là ça nini. Eza ngai. OK, merci. Donc Mobutu coucou. Donc mystique. Bon au Maroc to komi presque na suka tozo sisa lelo Maroc. Bon tango mokonzi président Koti et puis za biloko moko wana ko bombela bino te bande kolanga botika mama kimia nenga sengi bino botika yi kila senga ke bakundina papa sika moko botika kimia yo jula c'est la kebisio cause émission la cela qui okeno ko côté la maman na politique na tika mama ebi politique tika yi s'il te plaît la pétition makamni le kaki na Maroc mbovaki bien bovanda bien kolia bien mituka ko tambwa bozali na mno calme tu calme ben au moni Chokoto maman aza maman aza na ba de belé pembeni na ye mais dirigeant azati et c'est on comprend le mot émotion dans le bango oui dirigeant azati et c'est bana tu ba kovana na mutra se débrouiller pas le ka vie na ye c'est comme ça ndebi to kendaki mais maman limbisanga na kosa yo kenela tika na Afrique mais na ye na poto maman Bobi limbisanga maman nanga limbisanga mais il faut kata le sako il faut nous rejoindre bien au télé salissima mais il faut le kata ngoka ovanda pour mon na bien ça merci maman yango eza aboité mais yango ndebi to tiaka merci maman limbisanga mwana na kosa yo kenona tika na Afrique mais na ndé poto na Angleterre nazali na kufite mwana no ya Billy zone bosobol otanga na Billy na landi to solanga na yo face à face boy choko to na so vérité ngale mutu na Maroc ngala mère to même qui t'a vendu wana bosolo na maman face à face mais na ko so komana zo nini bosolo na maman face à face nini mais ta la bima na ibi ko kosite ngo to tuna tango bima betela bana kini liso tango na ibi mère ki ngala o tambolanga yo ibi mama sekula mama Bobi mama Bobi mama olimisa na okendanga atundi la question ozokende wapi yebseni parce que papa abake non boke na potote botika minu Afrique parce que yebi pourquoi le bato kene potote OK to ye na potota batu basa boye basaki balo finga batu ay pemela Mobutu non nde mama boyaki mais ngai na kosai mama ke no mama na tika na Afrique
Ok, merci. Maman, ça peut monter mon absent. Maman peut sur bon. Après, quoi? Combien? T'es na quoi le bangote chez côté? Bon, belé. Na quoi le bangote? Ça va, toujours qu'il y a un souk à émission à biso. Bettina biso, Mobutu a un traitement à l'hôpital. Ba docteur Nino yebi ba Congolais bazaki pembe na Mobutu. Ba Kongo. Bazaki mi balé hein. Non. Tu as qui na docteur Biamungu. Voilà qui vrai docteur pour habiller pas ba no soigner biso a soigner na biso ba soigner tout. Azana ngali masiko na Kinshasa. Moko musiko mone docteur on te Jomi de nani? Jomi. Comment les Jomi? Donc comment les qui manga? Pour mamna la nani matanga gi. Oyo mutu oyo akene basale opération na Suisse ezaki Jomi. Maman la bipe na Maroc Jomi alaki. Jomi alaki mais Jomi tango avant Mobutu akufa. Jomi alaki te asake ake Afrique du Sud. OK? Donc Mobutu akufa Jomi alaki. Ake Afrique du Sud. Bon, merci Ming Jomi ake Afrique. Wana akena bana na ye. Akena bana famille Obimba. Merci Ming. Siko na mais le seul mutatikala ki wana ezali docteur Biamungu. Merci. Sikoyo tant Mobutu akufi. Toke maman Mobutu akufi. Bino eloko nini pasaki bino ba famille Mobutu ba garde corps ya Mobutu ba tunyoso bozaki na Mobutu tant boyoki ke Mobutu akufi eloko nini lekaki. Bon. Tant boyoki ke Mobutu akati moté. Bon ngai nazaki na résidence. Na résidence actuelle elo Saddam c'est na tindanga mission ngine abena nginingu na PDG yo na tindi yo longwa awa que nous va na résidence à papa et pas architecte au papa a sommet ndako epana suka na villa voilà ça blague yo ko somba ba hectare ndako netu kwa na Congo te ke oza président non oza na pays moso somba eza villa eza carte ambassadeur eza suka. Siko tambo yoki Mobutu akufi ezalaki ndenge ngai nazalaki déjà na kata résidence OK oui akufi na 21h30 OK tant akufi na 21h30 nazalaki na résidence na vani nanga passer ngai nazalaki na la pongité parce na 3 c'est mutu moko ti donc de 24 à des fois ba vina so na profiter na la mo pongi era na balo sa à partir bo ben ko ngini te ko na kite et puis na ba na sto no me ko na kite je pense tant sangoye Mobutu akufi te yokanote OK ça va so te yokalo makamba votu na sangoye ndenge nini mama bobi emoko mama na biso ninga zana actuel na zolo ba ayebi yango na vali kana zoka kolela kata motu kwa mose zali kwa esprit moko zala nga mutu makela onzoka je la ngala na kingwana esprit bia via za suti wana vali kin na garage opérateur avant liboé na talika opérateur est-ce que papa ngam la fungoli porte zanga gardien na pas la fungoli parce que na ko éco déjà fungoli ba mama koti bano lela bon nga kodo na kolela te pas mal pour kodo la ka kangi suba kangi bodo ole yozo lela ka souci ya souci ya moi mobile quoi to fungoli porte mère à koti mère abilinga na c'est donc mère non mère la trop ouais ça blague mais yo lobi kodo le la raté to zonga mom ke mais tant Mamadou Ndala kufaka ba garde ne bazo lela bazo pamba na de wala soldat la ni wala te eloko yo ba pas mal pour les kodo au monde na zabo ya sur la moi sur la timabo ko na bo ça dit beaucoup de choses mais na ko la même c'est ma ko moi c'était ko na moni des choses na souci méchant tika calme na moni ko na souci à maréchal na mona so komi kota maréchal na souci en tout cas nzamba zana asunga pe so force en tout cas na moni bolinga ni maréchal mi biso tout to nga maréchal mi po makambe bele makambo Mobutu nyoso oya mabe lelo oyo ekoma malamu biloko bazaba ba Mobutu aza mabe lelo oyo makambo Mobutu lelo oyo ekoma malamu parce que tu as comme on a que vomia kutu na tanga Mobutu tozali quand même ata to kufi nzala lobi to kolia mais na tangu oyo après Mobutu mawa mingi siko tangu mama koti bano lela ko bilingana to kotena vingana ye vie moto kazakona te wana vie moto kakija to tena vingani na be tu vie quoi connaît major ngani to tena ye na libulia na libulia je passe vient na kufa et puis lieutenant
Kalemo atena Maroc ça ba ko belé boza belé très belé ko baza kuna baza na ba msu baza Maroc bo travail na parce que bino tout boza pemena mama toza kena ko kosena ba kosena pe bazali et puis ko kosema Ngwanda pas zalaki te yokala makama Ngwanda ya après kasi yango na ngio beta ko kene po minute komi presque na c'est comme la suka Ngwanda to ya sima soko na sisino te OK ça va Tili wa vie tingwa na bina sisino te yo via sa kufi mama zolela et puis bonaboye et puis Serkei oh omoni eloko moko mama moko alobaki ne tevu moko no mobutani ba camarade de belé moluba nani cette ya le mutation bi Serkei Italie a sa préparer déjà vous comprenez sur la zoloba muta ko nzanga na landa nzanga bien na cimetière à vie na bi place bati vie na bi place bati muto à vie na yebi ngai na bolu kaka par carte tant beaucoup na mobutu za congolais to za nango mais mabe ya masa na kina video na mobima bakolanga abia tala ngwa za kata ba bota motema mabe ba congolais yo si ça lisolo sikopoto ke na suka alors c'est elle asombi Serkei et puis Serkei et italien alors comment qui ba problème ya héritage bon wana to le bango te za wana za bango héritage wa bango za bango sikoyo bana mobutu nini ne mama Bobila da nini bazaki na Maroc na mama via kufi président kufi okay bana bana ni bazalaki bana tout ya mobutu ya mama Bobila da na bana mama Sisi tout manda zalaki mais azane garage nation na kata famille il faut ça bango tout na oya azika moto comme les okimanga ya mwasi ya ouais comme kiminga bon kwa mitumbaka azame na bakena il faut ça mwana mobali hein wala il fallait za mwana mobali et malgré nza ba pesa za mwana mwasi bon problème zate OK bana mobutu tout bazalaki après Serkei ye cérémonie ko kunda mobutu et salami ouais Serkei ye sikoyo otinga makama mandati te ya vie Ngwanda ouais tango Serkei ye koti Ngwanda sikozo ya namona ka bu mazonga na beangi ningu abeka kite kino zo Ngwanda na aéroport Ngwanda zo ya na aéroport bon je na ba aéroport ya Casablanca na zo Ngwanda retour na zo ba ondenge zana nzimbi na baramoto balabe na bindini na bikala Ngwanda nini odi ba ko 50 ans mobutu be ba ko sali nzimbi na baramoto baye ba ya kiwapi yokati na ebisi Ngwanda na kata aéroport yango libita malo benga libitami il faut botu na libita na ebisi eloko lo na lobi yango na bisi Ngwanda bo ta so ba to ba komia wana zo ba na vova na kokata ba moto donc bino na Maroc batikala bino minduki chokoto tes questions à les journalistes est-ce que au monde qui ko garder na ya moni déjà boza na famille royale il faut ça le kwana donc na Maroc batikala bino mo bokengi na mobutu na minduki est-ce que kanisa ancien président ba ko tika ndingo na kata mboka ba ke po musu ya bino boza na minduki te bana mboka na bango nde mutu baza na yango mais ata sécurité OK ba very be careful ko 3 batonati OK mais oui biteke na bamba bill kiton na mabanga tala ça la vie na lobela ngote na lobango après OK o lobango sima sikoyo Ngwanda ye ka Ngwanda ye akomi na bisi Ngwanda bo soki nzimbi akomi na baramoto ba kunda bango esika moko na président donc ça qui déjà prêt na munduki na zala ngapuna parce que la bi secret nzimbi akimi na mbongo effort de guerre quand on effort de guerre zaki no zaki ya moto bape ndenga zana ye muto nga bare maréchal na Guado na biso pe nga zo mata ne makameli na sima tuzala makamelo tout siko bozu Ngwanda tima colonel kana zungwa we singwanda ba mekati ba meka so ba komela ba komona makamelo Ngwanda bengi ba o makameza kra zuka satellite simalanga ta komi kula habitation na komi na obenga bango ba yati abengi il fallait ba kuna marshal lobby OK Ngwanda bengi maboya ba boya tibo ya ta so ba so les habiletés siko akeko yebisa siko manda na Saddam Hussein babimi pourquoi ibinga ba nginengo na bi PDG okoya no mom ke na bi na zo ya PDG a zo na zo voilà qui na entrée pourquoi on veut makana vana entrée ka entrée ko na ta soki na mona ka nzimbi ba tola ngala bango PDG benga na ye manda ye nana bazaki comme manda PDG
na nzanga batuna question yo mutokolo za ngwana na rapport na biye nzanga abisika graphe na bisa binoni so n'est pas les listes qui za la te pourquoi lobby yangwana liste qui za la te OK nazo kosa attention na kosa nzanga aza vivant maman aza vivant ngamna péché. OK. Merci mingi Mobutu akufi na cimetière yo zalaki. Nazalaki. Tomba kuna Mobutu eleka ndenge nini. Bon zalaki famille na mwandambo ba petit baki na Maroc ba petit na tout babima baza na poto. Omoni biso ba congolais tozalaka moi organisé na kata pays musutu mutala matanga batu bazoya bon tozalaki na ba. Est-ce que bon ndenge lobi na matanga pe ba congolais bazaki na Maroc bazako ya matanga. Ba yaki matanga. OK. Merci mingi eza différent Fabien Nginingu Mobutu akufi bakundi Mobutu yo betela biso kaka yo bimi ndenge ni siko poko se retrouver en Angleterre. Bon comme malanga bon quand na lobi na conseil maman que non na va en Afrique ok na sina bete bakamulanga déjà hein na otamana kitelanga mi obima ki ndenge ni na Maroc ka papier pisanga ngoyo papier ngo na ke na ngote pisanga bete obima ki ndenge nini siko to komi po makambo siko to zonga siko na mambo M23 makambo ya ba mboke za bien te to tikala ka siko histoire Mobutu ngana yo en tout cas lelo tozo si cette histoire Mobutu to bando zwaka ba point essentiel Mobutu azaki na ba to zonga suna Congo to zonga suna Congo net Mobutu maneti Mobutu azako lata ba bi azako monta batu mitakala to zonga na biloko melelo te yo sikoyo Maroc Mobutu akufi obima ki ndenge ni. Bon tant Mobutu akufi masalanga je passe dans ces photos. Oui. À comment passer là à bimi aké déjà. Bon gars décision là qui mingi faut na quitter États-Unis parce que là qui na plan là il faut comme il faut changer esprit na belle na sala ou bien Canada na bien na sala quoi. Vous mettez la zone à Congo. Je pense il faut parce que la makambo la salle na lobaki on déjà bien avant. Ba brevet na azali breveté aza formé na ba Israël aza commando Kotakoli formé na ba israélien formé na ba français na parachutiste anti terror américain yekaka azali armérien yekaka azali na certificat ya garde du corps donc ayekola garde du corps aza formé ko la garde du corps aza formé ranger on va bien anti-terror, aza formé armérien, aza formé Kotakoli, aza formé parachutiste. Voilà va breveter ce qu'on comment en Angleterre ndengeni. Bon tant on a ici maman ndengwana et puis ba libérer ngati. Là ka ye moko te na comme papa et pas grand frère a autokufa kala akufa avec ba kunena ni papa nani comme ezokimanga wa moi muke bon il peut ça non mais à peu makimia na ba pambole ouais na soena a libérer ngati na kepe il pense ngati na ya mutu na tiangala asimingala na bo mangoti ozu kota maman ozu kota ndeko mobutu ozu kota nzanga donc on va mi savoir au Congo le ça titsani na kele za titsani na sibo no tambolanga kasi tambola ozu kota maman ouais OK pa nzanga pe obeti nzanga matongo nzanga pisinga va que na pas mettre ozu pe pa nzanga ozu pe se pa oya ndeko mobutu et bon parce qu'on vient na chef na mo Saddam Hussein te wala voyage Jackie ono ma beneza ya za kite mais ça comment kula ni simanga place OK est-ce que ozu ba mbongo na pro saini ouais na ça siko donc po bima po visa Angleterre za passe donc na Angleterre place za déjà ki na kati ya Schengen obima ki ndenge ni ya mbatati obima ki ndenge ni na commune aéroport plein bimsinga ngoti na passeport congolais te ezaki na expliquer pas na ki ba français beta no lisolo to za calme ezaki ndenge ezaki biloko ba français eza na mbata na kati face na ngate me face ya mutu musume biloko bimsinga ngo. Mais comment vous avez un combo sous passeport comme monsieur Mobimi na aéroport à Maroc? Pourquoi na expliquez-moi na yokanga bien boyokanga ezalaki buyi. Tango na ba meminga na policier tozaki na bango na expliquer vérité. Oui c'est on dit. Mensonge za mabe. Na parce au moins plan oyo eza ngati. Comment oyo eza ngati. Et puis bakanga ki massa na ngati na aéroport. Zolo nga. Bakanga ki na aéroport makamango mais eloko mutu souvent ki po bima. Tango ya a combien na siko bakangi ayiko biso original ba benga sikoyo na PDG yo keno siko original or ka sa psenga déjà makanga photocopie ya sa ka moko menga sa ka double je pense nga
OK. Et là que souvenir que oyo koma yangwana. Moko ya oyanga na pesi bango passeport bango so ba. Au pesi passeport ba français ya Moniato. Ya Moniato. Na immigration à Maroc. Et na expliquer mon vérité, na vérité. Passeport. Les faux plan na bimana kenanga. So bo tikinga awa. Boko bana ko futanga ndenge batoyo. Ndina utika mambo afutanga. Ba bengi siko kunati. Ba bengi na chef. Awate. Na royaume. Mutu bobo bazobima batalaka affiche na bawiye botika ya bima so botike obalo kofuta ndenge balo futa immigration ba yokiti batiko bima wana avion nini ozwaka avion Air Maroc Air Maroc pokende wapi wala Angleterre bosikoyo ozaki oyebisi bango vérité que passeport ezangate oyoka commando ndenga yaki commando aza muta ba trick parce qu'un commando faut ça la trick so ça ba trick te azaki na passeport ba français à Moniato mais eloko sauver carte ya marocain siko oyebisi bango penda na immigration c'est bon vérité faut passeport ya ezangate kombo ya ngati ba bengi kuna na royaume batasi ko nga vrai ezangate royaume abotika bima botika bo so bokangi alors bino ko s'occuper naï. OK, merci. Babi bo batinga so na sala attente vole yango ngapela ke nazuka pa oyo oyo soko to la bomba ngo place mukali oyo zo bolango mukali obomi ona kati penya ya kalpa soko to izaba vatina ça na kata mukali na la ko na bomba la na la bomi na kalpa obomi bwani mais di ba rote ba marocain ba bango est-ce que tu connais pas monter la robomba kité té na ko c'était chaud to boni ko yo ba sacré na kati si ko bomi na mukadi alba marocain o mati avion na zika kutu la comme l'aéroport à l'Angleterre na so nous si ko tango mati avion comme l'Angleterre plan la côte na kata tole master c'est la pundi plan o ba français o master no ebisa o na panzi yango si ko tango comme l'Angleterre ba mbaki o ndenge nini tala komi na komi ka bu ba keno ba ta passeport so na question la tâche au côté immigration na côté maso kuna anglais ku na munoko zati na tuni bon français que je suis un exilé politique ah bon OK on va t'asseoir là-bas quelle avenue là mata siko azo zilanga bana kita 16h tu vetine ndena ko benga masala phone OK bayambio na banglais na banglais na bwaki ngunda mais ngunda take commando te yoka histoire te bwaki ngunda que non naza exilé politique OK alors bazinga batinga mopanzi elo ni basalinga bako fuyenga mais ere na sala na panza parce que fana bazinga bakuta pe yango parce que na kachang na bomambo mbongo ba mona ngote donc ndongo bomba masalangai ba longole kale so mobimba yo ba longoli yo te mbongo no na kati ouais parce que aloba ki na soda ngapela bina na soda mais ngiye ba fouiller ba pas ngiye bila ba longole pe bila mate ya mukali mais nga ba fouiller te siko après ko fouiller pourquoi ba fouiller te pourquoi fouiller te na o mona calpe nga ya ni na portefeuille nga na $300 na kati babi tous les mbongo za na bi oui c'est ça j'ai tous les mais mbongo venait belo na na kalba o va inoka kalba sur commando petit na sina zoka mabena na olite kaka moto ka moto do medikambo te oza na choix te mokenda pe kotakoli ezali ba moto ba zika mingi na mona passer mais wana eza ko na tamba fouiller yo ba monye loko ta près ba pesinga 3 jours na vidé 300 balles wana et puis na zongi la bango tango zongi ba pesinga 2 jours na 300 balles vidé o zongel bango mais la question mona ngina tuna tango boaka ko zaki garde corps à maréchal ba est-ce que ba ça que moi test c'était pas prouver que zaki commando mais il a d'abord te casse pas une mission totale na 5 minutes et ça question tuninga il faut na personne réponse OK tango ba tuno ba question OK au côté armée date nini arme nini balo utiliser yango OK na balo ta kuma ba arme ba manièrement nango ezali ndenge nini na bali ko expliquer ba moko na moko je pense nga ba tu arme yo yebisa na bi nyos tout je pense nga na balo ta ba combo je pense nga ti éviter ba talani na être prêt wana pe et mutaboma pa ba sa enregistrer être prêt wana OK tous les combos tu na pesa comme ba arme OK babi bon aussi dossier na yo yo vanda awa motuka moyo ozwa yo liba ozanga bakena hotel moko ezaka pembeni na aéroport
Avant qu'il y ait trop, on permet de Clifton Hotel, comment on Clifton Hotel? Ouais, il y a Clifton Hotel, ouais. Clifton Hotel. Bon, on a que biso zabana poto kala, one hôtel ba réfugié. Congolais nyoso boka na Itro. Ouais, il faut na Clifton Hotel. Même ngape na leka kuna. Na sali 3 jours et puis ba ozanga so ba boanga so musika. Musika te ka permet na Londres. Na nini comme Kiminga parce que ça fait longtemps. Merci mingi, ça fait longtemps. Merci Fabien Giningu. Boki ninga koma ki poto émission elengi, émission kitoko. Sikoyo na Fabien Giningu, toi aussi tu comprends de Afdel ti na liwa Mobutu. Attaque soda, mboka na biso eza occupé na Bunagana, Ituri, Minembwe, to beta nesko masolo ya mboka. Attaque soldat contribution na bango. Même la politique na okota. Même la politique à okota, Torobeta ne masole belé, ça a toujours branché na As TV, la chaîne incontournable, chaîne où elle équipe chaîne nyo surtout na Congo, chaîne moko te ko telema na As TV. Ngamoro mission no aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molingo, autrement dit commandant de bord. Ba attaquer mission pour qu'on na YouTube, tout ça on na YouTube pour na ba oyo, ba ko iko rater mais mingi ces mission ele kaka na Kinshasa. Fabien Giningu motuna suka mezala mukuse sortie médiatique ya mama Bobila Dawa mama Bobila Dawa et là elle na pesi mama Bobila Dawa mbote mama Bobila Dawa beauté zakaka marga komi mukolo otali beauté ya mama en tout cas mama Bobila Dawa en tout cas Mobutu asalaki choix moko za beauté zali mama Bobila Dawa charisme en tout cas charisme zali kaka mama Bobila azoloba lokola kaka baza na pouvoir en tout cas mama Bobila zabozaki penza na bokonzi penza bino eza nzambe eza bokonzi ba fuati te o to koma ko mona lelo na mokili oyo sortie médiatique ya mama Bobila Dawa tango mona kyango zalaka mukuse na ba interview première fois mama loba tango mona ke sala ki onini ouais il y a une émotion pour l'anga oyebi keno nazo continuer nango ti siko parce que banda makame banda mama loba ti tala yo kyango kutu epese na courage musu pour la loba makame su nazo loba je pas nga parce que na ko bomba eloko te je pas faut la vérité maman lobi dia ba makame belé o la ngina panza yango mais na tiki yango et exactement il m'a mis lobi déjà je pas nga c'est ça le problème. Merci. Alors on a koloba suka la présidente de la République et donc on a appelé ça au conseil oyo tous les généraux oyo kutaki bango s'il te plaît oyo moni ya malamu tikai oyo moni ya mabe écarté et puis koloba te que non na lobiti natanga ba kombo awa pour comprendre Bumba Mayele Eluki auto kufa le 8 Ilunga webi Ilunga azaki commandant sécurité à Mobutu avec colonel auto kufa calamité ça c'est notre commandant awa tuzana Ngoimeta on a commandant formation de base nanga na Kibomango yewana Ngoimeta kufa Ndoma commandant bataillon nanga Yalanda aza colonel aza vivant na bataillon Dragon de vrais combattants bavandi la bozi boti bon la bande touche lui est général lui est malgré azana sport na kankolo na mona kai ernio stola pire mutu nanga wala pe suka la mutu est-ce que oza bateau travail ba tia ba place onati balo walo ba ennemi wana wana zali demande na sengi na président wana sengi na président les généraux oyo baza vivant pour ba rwandais toza trop infiltré na ba rwandais on attend ça ba vrai congolais lui aza mungalati OK mais ba msu ba kenda ba ke ba esprit ya batu oyo ba trahi Congo mais makila o même pourquoi la tiko et puis la tiki bon kepi on la tipoani eza kepi mbokani eza kepi eza mélanger banani eza ya ba mboka su ba Chine ba Russia ba litu
Bon, pourquoi là tu rouge? Rouge, c'est makila Congo. Oui, drapeau est rouge. Mais na kata drapeau rouge ezaliti. Ok. Merci Fabien Giningu, toloba mingi te poto sana émission makamba M23 bunangana ndeto sana émission et kokisi 3 mois depuis ba Rwanda ba boto la so bunagana toko solongo sima. Merci mingi monsieur Fabien Giningu, batu bobenga so bana posa bo so na Fabien Giningu, bobenga en tout cas to sepeli na sepeli mingi be mission to so sala zoyo kana émission to sala kina monsieur Fabien Giningu et pesi ba journaliste musu ya Congo makasi bakene ko interviewer mama Bobila de pona ko ba histoire to sala ki émission ba bateau na nzela fleuve comme ko sala transport to moni ministre soki ministre nani azo que nous sommes ba bateau na Turquie pour comme ko sala taxi résidence côté à fleuve hôtel makas mais yo pe na kamwe bureau na yo na on habite fleuve océan eza fleuve na sena biso d'océan soko kiti muka océan pe comme na Paris na France Paris to côté France donc côté mbala mo kale awa kana soko keiti au côté océan ti kale na oko bateau pe kenda omona ba bateau zo kende wana mususu zo kende na ville donc tozali dans la carte ville bateau eza ko tambola zo sa transport ou comment oui mususu eza ba bus mususu ezali belo omona ba bus ezo le kaya bateau. Donc, biswa vraiment bien. C'est un cadre. Donc, le président a côté Mbalamo pour na côté Akana Oyoloba. Donc, na mboka na biso pe côté à fleuve. Bah oui, ça l'appelle transport il y a bateau. Oui. Et puis bateau, banaga central ti aéroport. Et na biso ti malukuti aéroport ezongi na biso ti dans ligne à fleuve mobimba wana ti ye na biso ti na monga fula. Mais regret kaka moko na Congo toza na chani métal. Bachanik, na Kivu kuna basaka ba bateau, comment un ministre congolais a créé d'emploi, a eu mbongo na trésor public, a kene ko somba ba bateau na Turquie. En tout cas, tozali contre yango wana ezali molimo ya détournement parce que kenango kuna oke ko négocier ba prix nini mais to s'appelle parce que nga mutu na bimisa ki likanisi na président Okito que va créer système de transport ya ba bateau. En tout cas, to sepeli ndenge ba konzi bazolanda biso, toza na po toujours na peuple, ba balingi ba benga ngai, phone na ngai ngoyo ya WhatsApp, bo benga pona ko encourager ngai e ko za malamu mingi. Kala te bo komona be mission na ASTV ya direct ko za la souster parce que ASTV azo déménager, azo comme na immeuble na yemo ko lokola ba BBC pona ko créer ba makambo. En plus popo ça na te compétition ba mbata, ezo banana mois octobre to la non publicité, il y a compétition, il y a bambata. Aspect spirituel télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour nous participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa komo na yo, point na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro +44 74 40 46 69 64 avec Slide Fight. Ba million ya francs congolais et loko pamba. Ok. Tolandi publicité, monsieur Fabien Giningu na habité soki loko moko on a tout ni ote olingi obaksa. Bon na ko remercier bino mingi o azana courage ya benganga. Ils puis ba master nga ba ali, baza vivant et puis nga mutu na bango na za vivant. Le véritable de vrai commando ba ali. Chic Norris. Ba ouais nga na komona nga ba msuba na poto et puis lile kalali ou alito ali. Et Bamba Zimba Bali et puis petit belé bakoufa. Donc il est qu'on a 5 na bino congolais. Histoire à chant dirambo et ba on la mutu na bino Kabila au Bobenge comme on est Kabila comme les politiques Kanambe. Arido. Bande ko to comme na souke mission merci mingi ndenge na lobby kalate ASTV azo immeuble ya moko mobimba. ASTV la chaîne continue comme na immeuble né et ko sala moi tamo comme télévision ko sala mais ba direct ko sala te po toza ko déménager toza sala studio ya sika na ndenge ya poto pona ko sukisa na sukisa toujours na losambo nzambe tata nzambe na bomo nzambe na nguya na tiki mboka na biso Congo na maboko no RD Congo nzambe souffrance na biso atteint peuple aza ko souffrir toza ko souffrir na niveau moko nzambe on dirait biso toza na kitate na mboko nzambe opambola biso na ba richesse nyoso na fertilité à terre ya nyoso mais nzambe tala souffrance na biso komi ate nzambe to beleli intervention na yo ekita na mboka wana moto na etumba misala nyoso ya satana na mboka wana moto na etumba misala ya satana na mboka wana moto na etumba bato nyoso ya mitema mabe na mboka wana na kombo na Yesu Kristo
Zambe natiki ba nyonso bazana ba problème ya santé, ba cancer, ba maladie incurable. Zambe keno simba bango ba prostate, ba diabète, ba tension, ba rein. Seigneur, je déclare la guérison au nom de aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, Congo, 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 Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million, na mboka Bandela ezate, dele sage Maya mikoba, peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki, Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million, na mboka Kolia ya pasi, kelasi Hospital ya biente, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien
ya kanyaka. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazo bimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. À bas le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le peuple gagne.